ekolo Rwanda ewangani bofundi ya ONU oyo esakolaki ete mampinga ya Kigali makutaki na este ya ekolo RDC na basanza eleki mpona kopesa lisungi na batomboki ba M23. Mbulamatari ya ekolo Congo Démocratique esepeli na maye ONU elobi. Na ekolo Congo, Assemblée nationale endimi na Brazzaville na mokolo mwa le 3 août moleki bomatisi bwa mibu ya kokende na retraite na mosala ya leta na mibu tuku sambo. Mobeko ya sika etie mpe mokano moko oyo epesi nzela na leta na kobenga basali ya leta oyo bandimami na retraite mpona kosalela mayele na bango. Mokambi ya ekolo Tchad mpe mangomba ya opposition bakotia maboko na boyokani o mokolo mwa yambo mozali koya na mboka Qatar mpona kobanda masolo ya kimia mayema sengeli kopesa nzela na mapunami na suka ya mobumo ye. Ekolo Chine ezali kotelemisa boyokani na ekolo Amerika na mambi ya bomati ya molunge mpe makambo maike mpe eboyi kosala masolo na bakambi ya mampinga ma États-Unis po ekolo Chine esepeli te na mobembo mokambi ya ndako ya bakeli mibeko ya Amerika Nancy Pelosi awuti kosala na ekolo Taiwan atako Chine etelemelaki yango.